et puis awa ndile ze ko pasuka parce que son panza nzela bandeko bafanda kana pembeni awa ya ba place musuba ba kima batika ba palais donc muto mona fait que so na bina fanda ka tambula makaso ebeta na okufa na bana donc ba mi yebele ba sura mapango au lupango za cher parce que malupango faut le tonde donc voilà très cher ami internaute dans la quartier badadi bi wo mona vraiment degré ya fulu oyo non c'est pas possible na mona na ba fulu mais à quartier où est l'équipe. Mais comment va vivre place fou les arbres vraiment depuis 2016 depuis 2016 donc basala musala donc esilate basundola bakenda na bango donc à condition donc nenga bozomona donc babulu donc nzela pasi donc bizarre. Voilà, très cher ami internaute, parcelle yango vraiment ils ont coué déjà ndambo. Et donc TV radio, télévision na podcast, tous à la soto loba, to la sabilili. Binomo moni awanda ku déjà coué basundola lopango bakenda. Mutu nino ni mapaya lopango somi na mbonga sundola akima. C'est katela za danger na pesa kufa atika na lopango c'est mieux kutu ami kimila na ya envie asunda lopango. Bomori binomo nyoso ezo ya na cause ya terrasse oyo ba chinois basalaka basilisa te tant moi ezo biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti musika essentiel tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti musika essentiel. Bonjour, bonsoir, sur Yabiso Podcast. C'est moi votre MDC Ronde, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est ma qui belé autre mali la plus cool de la presse. Mais ça, comme benga, la Maradona d'Afrique toujours dans milieu. Donc, je me comme une émission, ça n'a remercié. Et bah, boss, Nabiso, boss, Roni, boss, Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, wana, Bambo Tébélé. Pourquoi pas remercier Soussou et famille, ma tuila. Wana, mon maman Laura Chimote, ma boss, lève Bambo Tébélé. Na pesi Bambo Tessou, na baeba, sa bonne na chaîne, Nabiso, Yabiso Podcast parce que binonde bo pesa biso makasi ya kosaba découverte kitoko kreba sija kitoko ni to message ko sala la si ma caméra to saba on a réalisateur na biso Josué Mbumba Mbote Belé. Voilà très cher ami internet le bakaka TV radio te biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple dans ta chaîne biso vraiment to sunganga bana bitike to na borfeline to pesa moi eloko ya rolia o palinga contribuer sunga moi les tickets vraiment abi faut lire na bana bitike so ozolia na bana bitike nzamba continue toujours ko pambola on nga sunga mwana bitike obanga te bo contacter biso numéro za bande de cash on a vraiment nzambe a ko pambola bino. Voilà très cher ami internaute El Mara de la presse ya biso podcast to yes toujours na commune ya Selemba ou na quartier Badiading. Tu es ça na quartier Badiading tu es ça ka découverte tu es ba biso ke awa nzelezate awa fulu likola fulu abwe mutu monito kitaki sur le terrain na réalisateur nanga poto tala to buli pena ndeka baloba na biso ndenge pezaleli te ko découvrir pena ke awa na simana pena biki bo mona caniveau terrasse muneno vraiment ezaki construit par ba chinois
ba chino bande ko tonga mais ba tika na bango musala mais big place oyo ya on de créer ba érosion na kati ya quartier oyo ba ndeko baza pembeni to la sino ba mapango suzo za ba kima ba tika mo réel peut-être sur la biso donc ndé ba si ça musala ote yango ezo créer ba cause ya ba inondation à la quartier dans son bout les bâtiments ezo ya tellement manquant ezo qui na pression ezo buka vraiment bandako j'espère que dozo pena temps ya ko la sebino ba place nyos parce que biso na podcast to lobaka tozo lobato ça fait bilili ah ne maramuda bo kota on a kota kita kota on a s'abonner te à s'abonner ba commentaire na bino ba bona biso bo sala ba commentaire na émission ba commentaire na bino ba j'aime na bino pe sa biso makasi sur ça ba découverte bino moni place mo réaliser biso pena ka niveau munene et pourtant soki ba chino ba silisa ki ngo vraiment ngesunga pena ba ndeko ba zinga na quartier Badading ah et puis ne ba tika boya ngo créer sous mama na fulu population moni ke ah chino sisi ne ko tonga ka niveau te tika nga pena so na fulu na bwaka parce que nzele zate ah eza ba veni mususu esuka ibima principité pour ani fulu eleki tellement makasi to avancer na réalisateur na ngai parce que ah pena funa tamu sa balade ah we senga balade ba ike ba loba ba na quartier Badading ba loba ni le simba te na kati quartier na bango ni le simba te na commune ya Selembao pour ani to tika fulu tina niveau obino o mona degré fulu donc awa na ndimite batmatiti balekaka ezaka ke olambi pondu ki funda na balabala olambi mo mi kungu ki funda na balabala o mo alati pampers na balabala o bidon na balabala nini bana batama boma kutu bazate muta mo mpe bakima fulu ebele baba linga bafula miki wana bibo mona fulu na quartier pour na nini fulu esami na quartier foto yeba fulu oyo essayer après combien des années combien de temps depuis créer mais yoko der et bela solo boy bana ba bela tendeni ne bela solo be malade yo tendeni et puis ba na quartier oyo c'est que ngungi ya makasi parce que bisika fulu ezali ngungi ya makasi abiso lokoko na biso ba ngungi te donc tozo ko avancer to la sabino na nous bomo na pela quartier donc place terrasse souki ba chine ba tika ki population sur quoi créer fulu na ndenge nae et puis awa ndileze ko pasuka parce que son zo panza karanzela bandeko bafana pembeni awa ba place musuba ba kima batika ba palais donc muto mona peke so na bina fanda ka a na mbula makaso ebeta na okufa na bana donc ba miyebele ba sundura mapango alors le pango ezaka cher parce que le pango faut le tonde donc voilà très cher ami internaute ah tout ça na quartier Badading bino o mona vraiment degré à fulu oyo non c'est pas possible na mona nga ba fulu mais à quartier où elle est qui mais comment va vivre place fulu ezabo vraiment comment va vivre place fulu ezabo ezaki torote comment va vivre place à boyer oh Seigneur banana bota mon na quartier fulu donc c'est que au pas le comment Badading au quartier fulu la fille à Kinshasa to ko zala boté to vivre ba condition boy pourquoi mais ça biloko mo boy to lo baté o l'état tela biso likambiso bo population to bo mamboka après to be la l'état surtout aujourd'hui babido na biso mai to mela to créer moi na cantine mo bozo mo tomatisi mo boy au pesi à l'époque que des so fulu tondi na lopango bozo bino ba locataire bo luki petit moi tu mo libulu bo kundi ezaka bo mapango belé ba pa musu da biso ba kira toilette ni lukarasuko et lukarasuko yo mo ba fulu ezali ko ba kunda libulu mais lelo yo awa fulu quartier comme na fulu be pona ni donc to luka bandeko pena quartier ba betela biso no li solo pona ni quartier za boy puis ni ba vivre bana ba belanga baby sabiso pe moi année nini o bandeko sala pe carnivore ne katanaki batali sabiso be fulu o créé depuis année nini comment toujours vivre ba jeune à quartier beaucoup télé matin beaucoup pas bourgmestre bo sona bourgmestre gouverneur na biso pas à monter à malam derrière bumba ko luka soso ba ko yeba ko côté ba ko kiré parce que misal do ça ma ba commune belé le ba commune mususu ki ba prince kota ba commune ko ba ngiringi ba birmani ba prince zaraté chaba après ces arrêts mais le côté pour ani ba jeune ba zoara makasa o kene tipa bourgmestre ba solo là gouverneur a tel habité faut ba ça la presse mais pourquoi pas ba jeune a ba ko telema donc tout ce bien temps ya ko solo na ba ndeko ba na quartier par rapport ya quartier na bango Badading ndenge za pena bizarre voya mo be ndeko za mpanzi na nga ana swana yike mbote papa mbote mama kombo nani Jires ah toza donc toza na commune na Selembao na quartier Badading toza mona Badading ah oui ose obotama ato ya koya te donc na botama wa don na zamane mande ya Badading
bino baniema bete biso lisolo tomoni kuna tomona ki terrasse dogi ba chine ba ndeko sala ngo batika ezeki de point neni. Bon, depuis na 2016 depuis na 2016 donc basala musala donc esilate basundola bakenda na bango donc à condition donc ndenge ka bozomona donc babulu donc nzela pasi donc bizarre donc to sengeka na bakonzi na biso ya mboka donc boboka misu na koto na bino awa na badadingi talaka donc souffrance makasi donc tozono kama bafulu donc tout ça donc bizarre donc bakonzi pena donc pardon vraiment de sengi na bino bosu la biso moi solution moko boye. Voilà, merci beaucoup. Ce que fulu c'est la propre combien des années parce que yo lobi aba konza mboka ba tela biso biso mo population do bomo mboka parce que jouer loro sala le bois qui na balabala au melima boki na balabala on créer ba mboto et ça il a propre combien des années et puis bo vivre ndeni na ba condition ni na fulu abo. Bon donc fulu yo donc e bandi kala donc banda kala donc ebeti ne banende donc yebele solution ya bien ezoma raté donc to sengini na bakonzi na biso ya mboka Fati Beton telema hotel la biso quartier Badading donc tozana nzela te donc mabulu partout donc en désordre ta ba fulu boezama donc bien te donc bana bébé bazawa donc ba malaria tout ça donc ils ont vraiment quitté côté. Donc mais ça je crois peut ça ya ngwana. Oui. Ok, merci beaucoup. Beaucoup de gens qui mobile à l'obia biaza maniema batambola trop so mona lebo que pena ça ne va pas bien les até c'est que baza banzele ba limitara emsu mutu fa kuma la destination a beta makolopo za choix tenzele za okangama par rapport ya fulu. Donc to continue tout ko tamu sa balader na biso par rapport à découverte auto yo sala. Tout le monde peut papa zolé quand tu dis papa oloba papa bonjour. Papa bonjour. Bon papa lobako papa to solara muke papa pardon. Tu revisiter à papa za fatigué, vous comprenez les gars qui ça c'est un bon calcul. Un super abîmé tranquille on doit 10 000 pères juste 5 000 donc et tant ça appelle moi tout temps ça balader par rapport au moment binomoko voilà très cher ami internaute parcelle yango vraiment ezeko ya déjà ndambo et no TV za radio télévision na podcast tout ça la soto loba to la sabilili binomo moni awa ndaku deje kwea basundula lopango bakenda mutu nino lima pa lopango somi na mbonga sundola akima c'est katela za danger na pesa kufa atika na lopango on se miekutu ami kimila na ya za envie asunda lopango bomori bino nyonso ezo ya na cause ya terrasse oyo ba chinois basalaka basilisate tant ma ezo déborder nezo buka penza izo buka ekwesi mapante ebite afutu dukanto séance to ba tango ekoya ki est-ce que bomaki batu est-ce que quoi qui pendant la nuit ou pendant la journée banda ko zokoué banda ko bolé banda ko zokouya to tam sa balader par rapport au kaka ya quartier Badading vraiment eza quartier oyo eza quartier moko monene quartier Badading eza quartier commune à Selemba toujours na epse ki bino ke to zo pena temps ça découverte ba quartier presque ebele eza na quartier commune à Selemba to zo pena temps kota kota visiter ba bandirondeni ba vivre ba yiki ba vivre ndeni bi momoni fulu nzeleza inondé de direction au nyonso zo mono fulu na fulu donc c'est bizarre et to ba kaka tous ala toujours branché pe connecté na chaîne na biso podcast tina luka ba yiki na luka bana mboka bana mabele ba loba par rapport na zo na bino kana minute merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala. Voilà, très cher internaute, nous avons tout le cas maman bandeko boka ndeko mbanda lobaki to mo pe maman a wazoteka me pembe na maman a libulu érosion na ebité maman mbote maman nanga kombo nani kombo maman Chantal a toza na badiadingi na arezape wenze ya tata mazandu. OK maman me pembe na érosion bona fulu bozoteka pe biloko olia boye po aniko ba mama foti na biso te mbula donc moyen zate ba mai nyonso euta ipene euta telecom euta wapi direction ba dirigeant ngo penda ndeka awa de ngo moni awa le kala kwa ebale yango moni sele rosa munene boy ba banda pe da ko tonga me ba silisa te mais na moni banda ko mo ekoyi kuna est-ce que tant ekoyi bo me bato bon wala na ebité na zene information nango te on a fulu boy ba condition biso moni to bon parce que ba pampers wana ezati ba konzamboka ne ba yo tshela biso mo kaka ata opexi ba bwaka te bazo ba mino bala l'état siko biso to sa ndo na choite biso mo to bo mamboko na biso tozo linga siko ne ba pesa ba financer bango ba ndo sala misala po kote ba banda e ba si sa te e buka lizuzu moyen zate donc tozo na posa ke ba konzi o ba na charge ya misala o yotonga mabulu ba ya ba si c'est la biso pour m'intéresser ça déjà mutu babimisa me e koma kate voilà c'est comme maman fulu o ne créer mais boy kanga venir moyen moto ko tate mutu ke côté zate et ça la propre combien des années ba moi bambula penza belé donc neka bango ba lekaki ba sali moi nini wana esindeka ba kenda pe wana ale fule koma libulu ekoma donc biso moko ko tshaka ba saki mais ko ba mbulo pena o ya moyen te donc moyen te voilà lilo bana suke zani tant que moi na bande ya dingo za posa commune za la propre za posa après c'est côté za posa ba to ba sala ki musala ba sisa parce que à cause ya wana de on bobo créer victime donc ba nini comme parce que à cause ya terrasse wana ba chino ba sala ki silarité message le pesa ba konzamboka ta la caméra et ça la bien bon ngai message no pesa na ba konzamboka papa oyo to mama to papa o azana charge oyo abandaki misala oyo abadia dingi to na posa na ye a solola aisa ba konzi o bazali kolona ye o bapesaka bakoki pour que batonga érosion baya babongisela biso quartier ezo kufa po toza na place ya kokende te tomona bamisu babukana baza na place te logement ezate do bakomi koyenga kaka bongo biso tolingi ekomela biso te na badia dingi biso za na posa baya babongisela biso quartier na biso botala kaka biso ma efanda tena ba mapangu toza propre toza kitoko me boye sa sko mabe donc ezobongisa biso te biso mo toza to na passe po wenza malunga ezate to teka place boye fulu libula munene boye donc moyen ezate donc moyen peto kimango ezate po to liaka awa makambo to liaka awa to senga na bango ba konzi baya babundela biso bakundela so mabulu batata makadame kene tiku na takutu donc terrasse ndeke tikuna esika mai nyoso te wutaka merci beaucoup maman message ya pena bien reçu ba konzamboka ba yoka pe ba salela ngoka ndenge zalaka bino bozo mona vraiment ba maman baze belé maman paza a pena aloba pe car tout profiter kaka baba beta biso lisolo parce que bango nde baza pena bato kuti maman malewa na sauter nena ngala malewa na ndenga sima mo réel vraiment na lengi na ndenga sima la linga sima te kota te maman na mère ka maman bonjour maman kombo nani Comment on a Judith? Judith yo peza mwana badadingi to ya kosala kopo zonga no komina te nga bana za ba mwana mabele mwana badadingi vraiment siko mabele mais quartier bizarre be point niko mboko mko msubo yo kaka ke zipami zipama ndeni bon libulu aboy libulu aboy la kila mboka mabezi pama bon ba kipara biso te oh là là to vota après to voter lisusu to voter lisusu te ba sale la biso nenzela po biso to teka bien ta lesika to tekela mais moi pe to tika koteka ezate po to wana ba charge donc ezbukani ozwi mba saki otie poka koteka ko mama ndo teka biloko olia boye pembe na fulu mwa nzinza ye na ebite ba somba na bango bien tondeni mama nga mkonzo malewa basomba kaka bango balanda gute coup de ça batala fulu te bango balanda guli boko bango bayaka na bango ba olia na bango kongola kipaka to zipaka ozomona taka ndenge ezali donc to zipabilo na biso bien po bandinzi bayate
donc pour to éviter pe moi ba maladie ba malaria ba nini mais ba bongisela biso ndenzela pour so bango ba bongiseli bango te so ba bongiseli biso te so ba otika biso mais biso pe babe C'est comme ça, voilà. au moins te que ti ba ne on a to voter na biso te to silika biso pe ba dadi mubimba pe to signer to voter na biso te pour ça nango normal Voilà. pelo malonga ba osela biso ezate bo banda bien botika mabule buka ndeti biso boyini toza pe ba victime banda ko kenda lelo to koma ofutela na mwa banga Ndega bandeko bakufa. batu bakufa ndeti nga boy cousine nga na ba tante na nga bakufa Oh. likolo Érosion. érosion ndako kenda mbali na kufi bana bakufi bana sisi donc epesa biso ba choc na mitema da ba bongisela biso nzela. En tout cas, si on a biso kanzela to yoka na pena kitoko. On voter pendant 1000 fois. Mais so voilà kutu sans plaignant. Voilà. To voter to limba. Te no ba no voter pendant longue célémonie na ki ngasani na ki voter. Voilà, si pe na quartier za ba commune mususu batomatisi balega te ata pe no tika malera boso ozuka ni no bwaki ka système. Mama, bon libule ngam na timuli yango. Mais biso moto bo mamboka ngo. Nako bomba na ngo te biso tozo zipon na matiti. Bango ba lingo sele biso te biso moto ozwa matiti na biso to kundi yango na matiti. Za mukuse. Nzela mukuse so imbule ye timuli yango ekena ngo lisusu. Vraiment ça kana mama lilo basuka ezani ntake mwana bwana dini. Lilo balanga suka. En tout cas to ebike nyonso etambula na Nzambe. Très bien. Ba Nzamba pesa bango makasi. Apesa bango bolingo. Na mutema mawa la nango o ba parents penza o ba boti bana na bango po bango nde ba parents na biso so iba otika biso eza lokola mwana atelengani en tout cas Nzamba sunga bango apesa makasi ba bongisila biso nzela to sepila to mona pena ke bolingo ba parents na biso. Merci beaucoup maman, message nous avons partagé. Voilà très cher ami internaute, maman parlons na douceur na awa. Na o sauter kaka donc autant musa balader na biso na quartier to moi mini wenzeza awa ba libulu fulu bande robofa na ba condition mabe maman ucholo babiye aza victime de connaît vraiment akufaka kaka pour l'érosion inondation par rapport à terrasser ya bande roba chini ba no construire mais ba silisa te créer ba cause mambe belé na kata quartier balading. Balader na ngetambola mama bonjour Maman pesa mama bonjour mama ba kange sugi donc mama ba kange sugi to profiter ka bomba ka ndeko zo kanga suga mona na te bonjour mama Bonjour. mama kombo nani Kombo na Maman Ghislaine. mama Ghislaine ozape mama quartier ka Naza Maman quartier. mais quartier no bizarre bo fulu be érosion mama mwebele be po ani bo mama. Bon, oyebika nde kongwango ekoma tokoma oloba biso nyo tokoma oloba bato bazali boso babebisa tolingi ba o baye na sima boye babongisa parce que toza ba raccourci awa so bimi boye badiadingo kiti awa okoti boye okenzelo ebimi tina re dépôt soit chambre froide ya rond-point ngaba soit soko kiti boye obima pe camping eza nyonso wana eza pona ko diminuer pe bato ya ba embouteillage mais tosengaka na bakonzi o baye sima o baye sikoyo papa Bumba uti oleka boye balekaki mwa équipement complet misu na biso ezaka pa na ye ake libela te po ye aza voisin na biso yaza awa na Bumba na Ipen biso toza zolo na monoko donc ake ne libela te azonga pona koya obongisa susi na biso yango na raccourci ezaka nzela kaka nzela. Ça va, merci maman, message à partager. Nous lobi kaka gouverneur na biso aramuté à malamu. Papa moko bien, papa zo sala penza azo bongisa bisika mabeza là qui vraiment ba mote ba beaucoup na longo pena ba bible boso mon konzi balongo la pena chapeau. Daniel Bumba et bi que solution et comment on a vraiment on a bandé on a biso ba na ba dia ding. Donc si bongo te tozo ko ba otam sa balade na biso par rapport à découverte ko sala te découvrir mamwe belé monsieur bomba ma. Dans les balobaka tout s'abonner surtout ça ba commenter vraiment pour du cas c'est ça la découverte qui tout ça ba découverte pas maté quartier a vraiment inondé na érosion na poubelle donc voilà na mata moto na avancer mukie après na kitawana na ozongi la bino Montréal na zongani na mata moto maniema zela mata moto na avancer mukie parce que nzelo eza ba place mususu ni les autres commentaires na ozongi bino calamité merci.
ya kolobisa te mingi ya kolobisa te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo. Vraiment eza pasi mingi parce que boka na biso za ba place mususu vraiment so yo kotango yo kina mawo zo kinda komo rezo na vola lo ki pasi yo mutu nga mundu na commune mususu na yo ka pasi bongo bango mo ba na commune ba na quartier comment ba vivre na foule aboye na salité aboye bo sota bobi mo mo ba mama wenti wani ba répondre ba bo sala nini bon sala nini na yaki na nani donc bisika ça a été zali pour ba luka solution bana ba jeune aveni ba télé ma ba luka basala ata salongo mais bango bazo sous c'était ba bakisa donc toi avancer non toi avancer bon na venu eza venu full donc full ya terrible raison nyonso ezaka ke babibi lokwa bachino basisa ye carnivore wana te yango moni ecréé bafulu aboye basoto baérosion aboye donc to avancé toluka bandeko baloba parce que lelo aza mposa mpe bandeko baloba parce que baladere sengaka bandeko baloba bapesela balobela quartier na bango bakonza mboka baoluka solution baoluka batrouve bango solution parce que bacommune ebele na pesa exemple ezalaki mpe bandeko bazalaki kolela mpe kaka ba TV za radio te ba konza ba mona ki bilili ba mona ki ba journée ba trouver ki ba solution ça ba nzele belé na ville ya Kinshasa vraiment to salama to ba no sape ba découvert ça ba nzela ndenge salama to ye pena to la similité nzelo za ki boye komi boye ya no sape ne ki to makasi donc to tamu sa balade na biso na kati ya quartier badadi na commune Selembao to lo ba kaka to so kota mikolo pe to sape ba découvert ça makasi parce que ma beza déjà na podcast donc esinga bo s'abonner bandeko ba s'abonner te bo s'abonner ba commenter bino mo mona érosion donc eza ba continue sur érosion eza full érosion bandeko so nzelo katani bandeko bazala ba maison a bon vivre ndeni ba suka ndeni mais ba kufa biso yango eza biso suka ya makambo mais sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekuli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesi bino mo mona veni de puto bande kotambola veni mo mafulu na fulu mutu kota wapi moto kota wapi eza vraiment pasi bandeko ba oboma mboka biso moto oboma mboka to luka to bongisa mboka lelo ba kosala pe prince oui ba sali pe nzela a ba bongisi pe so to lingi mboka na biso te so to za ba ta salite to robebisa ka po to ba ta salite na soni vraiment mona biso to sala to ye pena ko sa découverte mais to mona ba musu ba boka pour ben misu na biso so to lingi mboka na biso te to linga mboka ni parce que nzapa ebele pourquoi tinde biso na mboka na biso na RDC habité elle meraza na RDC habité pourquoi et point au baby sang dégâts sanitaires après lelo et reçu salami bandeko zo ko bazo kufa parce que biso boko to zo luka vraiment mboka na biso ya avancé te de to tambo la pena pas luka bat musu batikali pour moi deux personnes susu ba belara ba pese la rara ndenge zanto mesala ko sala donc mo réaliste pena bililis benda pele mona ba vase ba milangi ba whisky ba milanga ba jus ya ba mai surtout sachet ndenge toni ça na vraiment mboka parce que même na Brazzaville ya Pamba par exemple na Congo Brazzaville ya Pamba ba teka bilo na sachet te na papier parce que ba yebaka déjà ba mona ma bena musika so pe bon pande ko teka bilo na ba sachet le kwa biso mboka na ba pe ngeza na mama na fulo sarana te donc to ko avancer toujours na kati ya quartier badadingue ça na commune Selembao de Nobena on tambula le quartier belé pour nous visiter à toyer tout le monde découvrir que salité zali érosion makasi salamaki érosion makasi sami à cause il y a caniveau vacciné mando sala ba système moussa débité ba système moussa te pour na nini pour interrogation ni ne simbagi te pour bakata moussala bakima nini nyonso na pour l'interrogation ban conducteur ba tabili o ameka mpe ko sala bandeko ka niveau parce que soto tiki bo quartier luka pena zinda le bino mama na se kisinga lobi mboko mu comme soto lamka to zinde
Vraiment, tous a toujours branché et connecté. Donc, nous avons tête par rapport à quartier, Badia Ding, nous avons commune à Selembao. Après, nous avons la bine. Donc, nous avons zappété, tout le monde a toujours branché et connecté. Na chaîne na bino bolingaraming ya biso podcast pour la découverte o akitoro tout ça la bino. Donc, nous avons la bino calamité. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate uti musika essentiel to komi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko. Voilà, très cher ami internaute, nous avons fait le lobby. Il y a mon petit Nazar, il y a lobby la attaque et moi la badiading, les habits sont pas à moi badiading trop d'avance. Bonjour. Bonjour maman. Comment nani? Comment nanga Régine Kipoi? Ma Régine à toi ça. À toi na badiading précisément la Avenue Mbodi. Avenue Mbodi, mon quartier na bino salité. Bon vivre ndeni ah. Eh, bama tika ah pasi to vivre na pasi. Taka érosion et ko bama et ko tebiso na bandaku. Libulu vraiment ça makasi côté vraiment population souffrir makasi ba moto le kakawa yango ne pe ça là que ba jeune garçon côté ba lukambo na bango. Bon moi ba lekezate libulu salama na quartier donc moi ba lekezate moko mona. Full moi te vivre na pasi bama et ko tebiso na bandaku ça ne va pas. Si ko bana érosion ça mina quartier de comme salité bo ezate bo message bo fano ba ne belé tous et ça misika. Salama dakala et umeli da ba nebele umeli kutu ba konzi kutu ba yaki ba promettre biso ke musala e banda lundi mais jusque là musala na nous e bandité to c'est la banka ba promettre biso ba yo punda biso libulu do to souffrir makasi voilà le mo ke bino mo bo rapper fulu ah so de ba se ba sa inzela bo no sa ne bo ba fulu na bino so ka ba sali nzela ba fulu ba boka sute ba fulu ba boka sute chaque muta ba no tuma fulu na ndako mais ba se ba bon se biso kaka nzela poto souffrir makasi poto le kamwa to le kezati de ba moto kota raté sukaka juste kuna ya katetala o za veni mo munene aveni au point principal kenda ti kota Selembao kuna e bimati senza Selembao mais moi ça te pour libulu museza kuna munene sus ka yo moko zo mona libulu ça munene ça kuna se matiti e sukati na veni Mbodia. OK merci beaucoup message sukeza souté ah message zaka ke ba konzi ba sunga biso ba aider biso na promesse ba yaki pour gouvernement et yaki semaine passée baba yaki ba sunga biso ba kundela biso nzela parce que to souffrir makasi. OK merci beaucoup message vous a partagé. Voilà très cher ami internaute fona indépendant dans flou non muke na moni no banda qui vraiment na ebande ni moment de découverte na biso awana toujours na commune Selembao na quartier Badiading to banda ki bande ko baloba ba peseli mais salinga passe romona ke musalo e banda da ko sala wenga sunga pe population ba fana na quartier Badiading terrasse. Mais pourquoi les Chinois ba si ça qui a monté pour l'interrogation tu aussi en kana ba konti ba luka pena ko tala ba ndeko kotoyo l'histoire gouverneur na biso ça appelle likolo ya Badiading vraiment ba bon ça ba commune ba quartier mususu ba mekepe ko bon sanjelo parce que mon anjelo za principal bi mo mona to bande banda kuna parce que ça qui peut ba sali caniveau katani wana ti awa fulu na fulu do avenir salité na habité awa bana ba parce que qu'on respirer na odeur à fou ya poubelle vraiment et puis ça ka ba typhoïde et on le loto ali wezo mata toujours na mboko na biso parce que abilo ko aboza pla ki tour nga na temi a ka moi 2 minutes pamba na kokite odeur eza makas mais vu que musato mesana ko sala toza choix te fona sala ngoka fona la ki sa dans découverte za la pour kota so singi zinda so c'est sala bo pour se plisa ba ba sabona na chaîne na biso to bandaki ne bande ko ba lobby biso mo pe bande ko ba kolombo ka to linga mboka na biso to linga mboka na biso to chamboka na biso na mutema ba mboka biso to enviara wana za ya biso te ba ko no bazali to meka ko bongisa mboka na biso place esengi ko cha fulute place esengi bo foto za ba logique belé ya biso podcast chaîne des actions
pour les soutiens du peuple. Aïe aïe, elle m'a de retour sur scène. Je remercie le boss Nabiso vraiment. Sabino Moboulou, boss Roni, boss Yannick. Notre caméraman à Londres, Bambote Belé, pourquoi pas les remercier, s'abonner à la chaîne, vraiment, on a remercié Bino et puis tout bon sur l'exercice, tout ça là, commentaire, tout partage, tout like, rapenda, et on peut savoir sur ma casse, tout compte, ma place, Bate Belé, babi place, au tenga la télémi. Bate Belé, éviter que les badiadingues à la Nagisa, ça va éviter badadingues à la commune à Selemba. Na grâce à podcast il y a autre là qui se bat tout bas na biso que place aux place beau place aux place beau ton sou qui a até to zo combat toujours ko créer ba découverte ko sala ba découverte qui toko ko la sabisiko eza salité ko la sabisiko eza propre pour ba abonner ba mata ba commentaire na bino nde ezala mingi yango pesa ka biso vraiment makasi mingi wana moni bongo famille mia lubisika bozali ba mbote belé kera mia na Allemagne chimia na Paris. Sans souvenir petite sœur chérie Sephora mialou pourquoi pas na pesa mbote pe na notre cadet Andy mialou wana monu su ba base nanga mobile ba base nanga famille mbala ya mire ki site ba mbote belé donc kasi mbala ba mbote belé na pesi ba mbote na bato nyoso balinga El Mara de la presse na bato balinga ngate benga na linga rabino ba commentaire na bino motiva rabiso merci pour la confiance merci pour la fidélité bo pesa biso toujours na chaîne na bino bolinga ramingi ya biso podcast to c'est la même découverte les sur place Lazali oyo na yibisa bino na Selemba na quartier badading tout ça découverte sikoyo to créer ba maramususu esenga bozala abonner na biso de vous abonner esenga ba commentaire ba j'aime na bino vraiment na lobakaka soki nanu na profiter soki nanu penza bazongité ngana bino to kutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela